tozali kokontinue kokoba na filme na biso awa toza na kati ya village tozongi sikoyo na kati ya mboka lisusu bazondelola papa misapi uju bwa mama yaka na bakisi te yaka sala ndongi nazoya o un temps mutuka bakwa ndenge na kati ya lupango baye kosani bayaya na kati ya lupango ujumu akoto azopesa bakisi pa ya papa babubelebe mwa ndamba ma ya moto bani zoka nde eza ya koyinda yaya na nsima ndako azozwa mwa mai po abwaka na nzoto banini yiwe bametre na kati ya lupango bandeko okima apo boyoka bino bale sona bi atulu monsieur à Toulouse sir le monsieur wapi zoba mwana bino wapi wate mwana mobala comprendre chez eza mabe ayebeli premier prise à maître bayaya bocheke ndako mobimba everybody bo prier daye kuti nalingi mwana bino so namoni mwana bino sikoyo soki aza te na oboma bino mibale epuis na kokunda bino na cercueil moko mwana mbala limwe maître aye akontrole position ya lupango eba biloko aye comprendre ke mwana mai azalaki awa me adeplace kebako akozala koti na kati ya bidon mpo na yo na viole yo okozwa zemi ya viole okobotelanga mwana mpe na koboma bino mibale soko boti mwana ape na bomi bango bino mibale mwana mbala namonana ndeni aza te mutu aza te do akasa kokima yoka yebisa mwana bino à Toulouse monsieur ntango mwana akozonga yebisa ye ata kimi me akozanga place akobombama ata za wapi nakomona ye nakodécouvrir ye ngai nazolandela ye nazolandela yo na yo famille oyo nga nakokontrole yango nazotala yango misu nanga eza likolo na bino bametre bazongi mwana mobali to yaya to mwana ya ndako oyo ya papa oyo ayebeli me eza koyinda bakotushe biso na kombo na Yesu amen bametre de tour wapi mbila wapi badefenseur ya mboka wapi bampaka ya mboka wapi bametre bakoki kodefendre quartier wapi bametre bakoki kodefendre mboka wapi metre chiwara
wapi diniki, wapi bakaej, wapi bakomando, babere rouge baza wapi, banti terror baza wapi, po bazo terroriser deja mboka. Epa ya mwana ya Odumudu mwamba nazo kotie koyebela pema bande kwa kimamba nkalataka mutu asala sport kala. Mais une fois maître toujours maître. Mwana nyoka azalaka nyoka. Botama une fois nyoka okotikala ka nyoka kao. Liboka ta batutela pilipili ata ba eleki ba ne belé. Mais soko meke tutela ngo lisusu ressentir moi nkemo. Ressentir moi odeur à pilipili posi la ratse. Na ebisa ki moboye ko yokelanga. Moboye yokela biso. Okasa bazaka bala mibali moka ordinaire ka bongo simple. Oui. But I am not getting my acting completely. Nanu na sisite bulelo na osala. Hey. Did I hear you say you're not regretting your action? Olobili ozo regrettete. O kendete. Because you're not serious at all. Oza seriete likando. Mekanga na batu na bazo lukayo. E balubi misu na bango za likolo na yo. I will advise you that na repeso conseil. Bima village. Bima village. That's what I came to tell you guys. Yana koyebi sabino. Oui, ça va siko. I think it's time for me to do this. Bima village. But it won't be too soon. Mais na okene mbangu te. Hey, master. Dikando. Master. It will be dangerous for them to set their eyes on you. Oza dangereux pour la... Ah! Non, madame, de yebela. Sixième sens, c'est ça lié. A yebeli. Mais ma masse la souboule. Bayako kangabango. Ah! Amandiko limpar ba wapiye. Ah! Ah! Bongo yo wapiye. Ah ah. Abiko ine ye moko déjà. Maintenant ba bomi était. Oh! Mwana mobali somo esaleli ba master. Mais inimelanga likando ya solo aza likando ya solo pour à comprendre le sixième sens esali ça yebeli. Na mokili foza le kenge so za maître, oza police toza soki nani na monde oya bitumba na monde to na ba na zamba ba guerrier foza la ekenge. Baninga ba rupe ya limwe likolo na ye baninga ba kufi. Bagé mutakwei a perte de conscience et bazolo bela ekaka. Maître tout ça que na biso tout tika yo za lembele. Wa kwei na iye moko le chana to simbiete. Mbala siwa to kuta to koboma yo. To tike po bikweli yo moko. Mbala siwa to koboma yo. Do ye pa boma yo faut za la misuga, faut za la hôtel moza vie. Mais so mi kweli déjà a monde tazo lembele ya linga moi hein. Mais bana mbali bakufi. You must leave this village right. Bima village siko yene toba. Sauve vina yo. Nini yango? I'm not begging you this time around. Mbalo na osengo te. So fanda okufa fanda. So ngo kima kimya. Quand même na oyeba kinazaka na mwana moko. E mwana na kufa to akima. Akufa te papa ko lo bongo. Bosko lingini. To pese conseil akima biba village a boy. So lingina lobani, na lobani. Na miboma. Sauve vina yo Ah. Dikando. Bima village pardon. Bamba sa bakufi. Bongo bibanga bakufi na zolo bana yo kate. Bana bakufi. Vous avez la tante, faut mi kimila. C'est sauvé kima. Ya kima gede.
baolanda yo babomi bato nyonso bazolanda ngai nde eza boye bamibale baza kokufa kende oyebisa kima bikando kima te wana mutukani ya bango te bikando bazala kata lupango bazala kata lupango bikando opambola manzela ozokende ozala malamu mpa yo kei kende nzambe azala yo kende kie bikando sho ezalaki te mpo kaka bisaka abima mboka me baya bandi baza bia na nzela ndiko azoyebela na master po bakabwana awa moto alutakende ye ndeko azongi lisusu tozala confusion moya kotelemela yango eza te hey tala bikando bonjour bikando azoyebela te omoni soki otali be bikando azokima azobangabanga soki otali bongo ndeti azokima hey mutu akokotelemela bango aza te nani akotelemela yango bikando abimi village bikando abimi mboka bakoko bonjour bonjour bien aimé bino totala film oyo ntango tolobaka salela première prise eza lingala oyo ngolakisa kima bombama oyebi ke yesu mpo na bino bakristo bozotala film oyo oyebi ke yesu mpe na ntango na ye ya roi herode ntango roi herode asili kaka daye ntango abotamaka bato bakufaka na nkombo ya yesu likolo na yesu ntango yesu akoli herode ange abimela mama na papa na mama na yesu ayebisi bango mwana ayebisi joseph zwa mwana na mwasi bokima na egypte meme kokima eza première prise yango bate koza faible mais eza première prise na monde ya protection na monde ya kosogarde na monde ya bato wana mposa victoire na mposa babunda aza mposa olonga likambo boye koyebela ezaka mpe prise omeki baprise nyonso koki tomoni mpenzaki liwe ekomi pembeni yebela nano yesu ayebelaka ti na egypte akolili na egypte bandeko ange alobi okozongaka ti mokolo herode akokufa me bato ebele nde baza boye baza na baennemi moko lokola ba herode fo kima likando mwana echo ekerubi oyebi nga yes I know you from the day you were born. nayebaki yo banda mokolo botamaki yo mwana moke oyebanga na ndenge nini oyebi nga ndeni yaka nga nde okozala na ye besoin na fitir komolo nani Just follow me. landa ngai Show you who I am. nakolakisa naza nani eyo oza nani bikando avobotama nga nazalaki deja me yo oza mwana mokoza mpe jeune fille toyebi ke jeune fille o mama na ye azalaka eze wani donc nganga ya bapesaka ye nzete ntango odumudu abomi mama na ye mama napesa ye nzete mpe akimi donc aye kokoma nganga au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit nakota na shirani te na bonganga te liboso e nakolinga te nakota na esika boye garde lisungi na yo na boyi nanga likando mwana ya nyoka bato bana posa na yo mwana ya piton
permettre te peuple na yo kufa bazana posa na lisungi na yo. Papa no se akufi. And your mother will follow. So as the rest. Papa no pa kufa. If you do not do something to stop them. So sali quelque chose te. Bazos wa kufa. Ndeko zongi lisu village Mbangu. Ayipenza ezawani. Ayebisie Likando mwana ya Python de libota na nyoka Kiwuta les grands vipères Anaconda. Faut sauver peuple na mais ya che doute abi pendant que zokende na yeba ke na ndako kuna matanga za kuna papa no sakufi pe mama na ya Rolanda kende ko sauver peuple na yo wana sa de peuple pour relaxer yo que mboka eza na problème même na sakolo ba premier prise beme so moni mo aite bandeko o mekinyo se simbite sala retraite yango ka ba Christ ba Kristo ba sana nzaba ba na ke retraite donc zongi sima tika musala tika mwasi tika bana tika mobali tika koteka tika nyoso tika TV tika ba novela tika ba voyage tika nyoso di kando nini yango lisu nazomona chike nini. Est-ce que mon père, tout va bien avec mon père? On attend ma question. On attend, on répond des questions. Okay, fine. Ok, ça va. Mais, I'm sorry, okay, but désolé mon frère, ami. Omeka Naya, Nabatu Naeba Eba Bomi, when they couldn't find you, they Bakoti, Tambakumoni Yote, Babomi Batu, Batu Babomi, Papa Nayo. Ah non! Dikando! Dans un village à Rotala Matanga Papa, Azo Kovera Malobaya, Ezawane, Engola Sanganga ya Mwasi, Ezemo, Engola Sanganga ya Mobali. Mais Dikando, Bayebisi, Rosala Bezo Fiti, Eke Ndron Dimeninga Tezo Kenimokuta Matanga na Libota, Ewi Mama na ya Rolanda, Maloba Ezawane Kokisami. Et bien aimé, yango mona ba pasteur abasenga la retraite ngala kama ka mutasa la retraite ane ka normal ndetu mutasa libana nzoka retraite la siko kima ozongi sima afu sauter batu musu balobi langage ya sagesse monnaie elobi oza pe important ko yeba elobi avant ko sauter mutu fa zonga départ arrière to azonga na lusima mutakenda te pa sauter mbala moko. Soka sauté mbamo seke amona kiango déjà na musika nebi lobi homme sage amona kana musika mais soka mi mone la kitike eke bimeli brusque eke comme capacité mo bo songolo to pakala basala kana no retraite tanga l'histoire de Josué devant peuple o eboma ki peuple Israël tant wazoke na terre promise dans Josué chapitre 7 dans Jéricho Josué chapitre 8. Tanga histoire d'Israël romona que peuple lobi peuple a aïe eza peuple mo muke to kende to bunda pe to longa to kende kaka armée ya muke ba kenda pe ba kufa fo péché zalaki dana kati ya peuple Israël elone sengelaki bazonga na lusima ba kende lisuli boso te vers terre promise ba kende pe so liboso bitumba te mais bazonga na lusima ba se consulter mais ko zonga sima za lisumwe eza pe ki faiblesse te bandeko. Eza nde découvrir na kangami wapi makasi na ngeza place ni na sala siko nini po mutu nazongunda naza makasi mingi odumodo bobinga odumodo bandeko odumodo oboma ngai pe odumodo kobuma ngai odumodo kobuma ngai ngai mobali na ngai papa papoit mo papoit Dikando ndena alba no boy Omeka Naya and his men are leaving no stone unturned. Omeka Naya baboy kotika libanga likola libanga pazo luko partout na bakwen na babanda na bakouloir nyonso pe na babeku nyonso. Vino est important Dikando. Vino est important. Étant un bon ami dans un peu son conseil Kima. C'est la première prise. Non, so na James bakufi ko tupo bazako peso conseil.
tala kende bato bakokufa likolo ya kombo na yo. Se sauver likando. Pesanga chakos moya kutakende matanga eza te mpo bazoluka ye. Tomonana apres siko eske okei to okei te. Nde nauti oloba meme Yesu asala retraite azongaka nsima akimaka akende Egypte ntango Herode akufi nde azongi. Bien aimé keba na baherode baza partout na vie. Baherode bakimaka bango oto ndenge yoza mwana nzambe ndako mpona ni te ana molimo ya Herode funa bima na ndako wana sino te ngande munakoku. Ange ayebisi Joseph alobi kino ti tango Herode akokufa nde kozonga awa na Israel. Bien aimé soki nakoloba na langage ya bien na langage ya bakanja de Yesu ayaka kobwaka ngunda na Afrique na Afrique lelo biso tokoma kobwaka ngunda na Europe mais Yesu akende kosenga a exil peut-être so bi ngunda ozomona ko mabe na ba exil akiko kosenga exil yango tobengaka ngunda. Okiko loba ke ngana funda na pai mzana bia te bazolandela vie na nga mpona vie na nga na bana na nga na mwasi na nga yango to kosenga exil bo protéger biso yango bato ngenda osala na poto. Soki kutu Yesu akenda obwaka ngunda bongo yo dona ina ba soki Yesu asenga exil bongo yo. David akenda na exil akesenga meme exil na ba Philistin oya aboma Goliath mais akesipo ba ennemi ya Israël akesenga protection po partout azako kende Saul azomona ya azolandela ye ndenge bazoyebisaka mwana mobali on a filme partout azobombama azoluka yo pe mutu oyo azala contact na yo akoboma ye. David akebomama na temple tango Saul akenda na temple abomi na bapretre ya temple likolo ya David akebomama pa ba Philistin. Imaginez David, l'homme selon le cœur de Dieu, mutaboma Goliath vaillant héros makomo kima bongo yo boyei malamu na bonganga ya 7 rivières yozali mwana ya grand python le grand boa kiwuta anaconda na osasi konini na ina sauver peuple nanga oko sauver peuple no te peuple no baza déjà sauvé eloko kosala fo bunda opo oyeboza nani na comprendre te obaki nga ndona kosauve peuple nanga mama na yo papa no baza descendance ya bonganga oyo. Tango baza kobota ye basala bapromese mama Aseyed mama na ngai tango kobotama badedie mwana wana epa ya shrine oyo ya bonganga oyo baya kobota mwana mwasi. So your coming here was not a mistake. Koya na yo eza erreur te ese ezaki ordonné pai na banzambe. It's for you to help me conquer Odumudu, his son. Leko na ye awa oyo edengai opesanga nguya na longa Odumudu na mwana na ye. Sema bomili ya papa nanga. Korapelenga sukombo wana te Odumudu. Yende mutabomaka mama nanga Asayin. Yes. I can still remember. Nazo se rappelle mukolo yango comme si esalamika lo. C'est le cas de ma partie le cas ya film oyo. Mama na jeune fille oyo azaki ezawani moko makasi na mboka oyo. Mais Odumudu avant contrôler mboka oyo alingaki na ya ko combattre na ezawani. Ezemo na ezawani ezaki combat ya ezawani na ezemo. Na longaka ezemo. Et jeune fille Odumudu asini na ye koyeba elo ni ne déranger et ko sala ke déranger kimela nga pa na koza ba kisi na pe o insultenga.
ezaki message ya banzambe. I can see you are very stubborn. Namoni oza teti. And you want to end up like your late father. Ongo suka ndenge papa na suka. Oniati mokila tigre. Osali erreur ya vie na yo. Koya koloba nanga maloba wana. Odumodu. I want you to get out of my shrine. Nalingi olongwa na shirani na bonganga na ngai. Sikoyo. Avant osuka ndenge papa na suka. Kebako bitumba ose total ango déjà. Vraiment asali deux pas à l'arrière. Azui position nieko. Bitumba ezawani na ezemo odumudu na asaini. Esuka kandenge ni odumudu amona ndeti nguya isiye. Abele isusu koko simba. Odumudu amekaka lisusu eloko mote saramaka. Odumudu You are stubborn. namono za teti. Leave my shrine. Bimana bonganga nanga. Bravely like your Siweto kukufa miserablement ndenge papa na kufaka. Odumudu ayoka kite bandeko. Mama mbama frappe Odumudu. Odumudu na baba kubungu na ye bandeko. Bar poto. A frappé pour la deuxième fois bandeko. Bar poto. Kwa kutuna na meliango. Abeti lisusu Odumudu. Odumudu alimwe. Makikisi nguya. Hey! Azogisi ba nieko! Odumudu alimwe na molili pa mona ni bandeko pa frappe mama. Ma Zonzete. Eza autorité na yonguya na yo. Kima! Kima! Nde akomaka nganga. Eza héritage ya mama na ye. Na yango. Odumudu wa makasi. Part of this is that it made my mother even more stronger. Kokufa mama na nga salaki ekomisa mama na nga makasi ponga na longa ye. Ndenge ni mama na yo kokufa pe olobaki aza makasi koleka Odumudu. Banzambe mutu bako expliquer yango. For now. Na minicho na itizana no Because yango I'm te. communicated from the visibility of life. Tolongola banzambe balongola na monde visible mais aza na monde spirituel ko bundela biso. You are getting me more confused. Opesi nga confusion. Pardon. Loba na langage nga na comprendre. Do not worry. Komi tukisa te. That's all. Oko comprendre kala mingi te. You have a lot to learn. Makambo ebele eza osengeli oyeba. Yaka. Tika na prepare yo. Bikando akei na shrani ya saini. Do ya mwana ya saini. Yeba so benga ye mwana vipere, mwana piton, mwana anaconda. Kebako mwana ya boa, mwana piton. Libota na nyoka. Des fois te même Bible lobi keba na libota na nyoka. Bible lobi na Genèse, Yesu nzamba prophétiser alobi nyoka ko soyo na lokolo. Mais yo oko écraser mutu ya nyoka. Beme ndeto zaboye nyoka azali. Nyoka ezali bandeko. Ya omo tozo lakisa ba film ya kasa video na nzela ba film tozo profiter to glisser. Lite ya to moi maloba ya nzambe pona bino okenda ba gliste pona bino wala bataille okenda gliste o ezali tozali komema présence ya nzambe kino na bandako pa yoza ko déplacer te molimo santo a déplacer aye pa na yo na nzela ba film oyo pona ko lakisa yo ke diable aza na mission moko na mokili oyo eza ya koswa biso na lokse ya lokolo mais biso bapesi so nguya ya koécraser mutu ya diable po Bible elobi la descendance de la femme écrasera la tête du serpent mais serpent akoswa yo na talon donc yango moni serpent swaka biso yango moni baproblème ezokomela biso toza bana nzambe basali na nzambe tozo omona ko tosumuki na yo te mais on se retrouver obotama na famille moza na ba lien na ba problème spirituel ezali kosuwa ya nyoka ozano bien na musala ozano bien na mobali na mwasi na omona kaka ben compréhension inutile et même pe dimension divorce mais fidélité na mabota bien de metoyi kampiko pote Bible lobi Bible mutelobaki yango
bako combattre biso bako longa biso te. Soki le bazo bwaka na bambaso po diable si alongi mitema na bango, babosani kondima, bako ko persévérer te, bako ko écraser mutu ya diable te. Bandeko tozonga skona filme oyo nani nakata mutuka bandeko bazomema, aza mwana président, aza nani jeune fille bazomema, aza mwasi ya mutu azotambusa ye to ndenge nini, mwasi na mobali to ndenge nakata filme na biso. Bandeko tozala prudent na misala ya diable pe ko suwa ya serpent. Village eza nakata de bandal, molimo ya Herode etelemi nakata village, serpent azosuwa nakata village oyo, bato bazo kufa oyo yokaka somolei mutu ketelemi baza banani. Madame, This is the boundary between Mbo. ozali frontière entre deux villages. What do you mean by a boundary? What are you Frontière na frontière na ndenge nini? Komi sanga tina ndako na seto yokanaki. Oh, ozo tikanga na suke na kwembo ne. Madame, moni communauté ezoke kota commune na bino. Same person that would want to drive into that. Na boy na kufa kuna. Just buy up. Pardon, na suki tiawa. Na okota tikuna te ba yibanga mutu ka boma ngai. Na kompate mamuni ozo ba ko boma ba ko yiba yo. Madame, Even though you have been staying in the city, doesn't mean that you don't have TV, television. yo fanda na ville, ata ko to fanda na ville, ozaka na TV te na radio te, olanda ka nini te na TV. Bazo ba bato bazo boma, bato bazo violer, bazo sama mandenge na ndenge. Buzoba, ezande village na yonde mutu bazaba ba miyibi na ba na yebiso ke village sika ya biso ndeza ba bandi, ba village ndeza ba bandi te. Oya bino leki pardon na sukeli awa na okota te. Futanga mbongo na ngandi te yako tiko awa na okota kuna te. Appelle Lucas solution. Na ko futo te na mbongo te. come and drag me down from here? Oko bimisa na makasi. OK, ça va? On ngina biso na makasi. Madame Bima. Coming down. Na ko bima te o. Ta o. Ta bodo. If I sin now, Soko bo manonga. Ah. Bilolo yangwana. Madame. Olingo ma par force. My money. Pesa mbongo na ngai, mbongo ni. Mbongo ya nani? Mbongo ezate na opesa eloko te. Na opesa eloko te. Comme ça pa ito yoka nagi siko tinga na nzela, apozo bana pesa mbongo. See, madam. Madame, kabula na katikati pesa nga ndambo. I am not giving you any. Na opesa mbongo te so komisinga te. It's not getting to where I'm going to. But I don't give my money. Na iko swana te, opesa mbongo te, opesa mbongo te. Now I know that even the rats in your community, they are all thieves. Siko na compare que même ba puku ya communauté na bino pe na commune na bino bazaba miyibi. Pona yo poza muyibi. That man, oh, Yo tala inutile zoba mo pona mutuka nini? Nani moyibi? come and take money now. Yakati yako za mbongo ti. Ozo kimani oh. I will not give you any money. Na kopesa mbongo te. Ya lobi. Siko na compare même ba puku ya village na bino bazaba miyibi. Po yo poza muyibi. Ngaka sika na kati kuna bazaba miyibi nzoka na memi muyibi. Jeune fille azan nani arubi azozonga village me bazo banga village ona nenga ko sakana te. Ayaka ye. Ayaka. Einda kama bena kati ya komini oyo. Na yebi te eza lokola komini ya Matete. Eza lokola bato ya Lemba, bato ya Kingasani. Eza bato lokola bato ya ndeko pesa sali trajet mulai. Eza lokola bato ya Luanda to bato ya Kinshasa. Eske ezaka ndeti bato baza na Château Rouge na Paris na Canada na Kabinda États-Unis partout ba filme zo la kisama bandeko partout okutami bene ndeko jeune fille ayo koloba baskro bazaka bazali bazanga te bato ko bo bazanga te. Donc danger est partout parce que diable est partout dans le monde. Ndeko mo lobi diable akoyela na Congo. Pour les gens maloba bongo, diable akwela na Congo te selon la Bible, akwela kana mokilité. Et puis ko kwela ana lokasa ko kwela za ko kwela. Diable asa partout film zo la kisaba bandeko zala ekenge na bataki ya diable.
po bible lobi bakolonga biso bakobundisa biso bakolonga biso te. Komba na biso kokozwa butu mobimba ya kolela na kati ya komba me tongo ekotana. Prends courage. Yom tozala mbasu, ozala maladi, ozala situation mo ozo comprendre nini ko sa sortir, mais porte à sortir eza, mais sauf eza na kati ya molili. Mais mukolo nzamba folo misu okobima. Yo zara persévérante. Molende na mabondeli, molende na misala na pe mambo salaka. Esimbite na nord kende ko meka na sud. Ndenge nazoko pesa exemple. Bazoluka mwana mobali bandeko kozomona na film bazoluka mwana mobali partout. Mongo ta utiliser langage. Mwana ya odomudo akotika te libanga likolo ya libanga. Yesu mutaloba yango. Libanga moko te kotika la likolo ya libanga. Yoso kozala détruit. Donc bien aimé ezala ba attaque mususu tozo na ba vie na biso. Ozona ke bazo tiklo space te. Osati na musala baby. Osati yo moko zu malade. Osati mwana beli. Mwasi to mobali akomo compliqué yo. Ba para ba telemi libino. Okende bodong osati ke non na problème financier. Nous avons un problème moral, nous avons un problème de santé lisusu. Na comme nous avons un problème de niongo lisusu. Et puis il faut bengana lisusu na ndako pona futa ki garantie. Na zape na place ko lukambongo te. Bana fo balia. Ngamo fo na lata naza bien aimé. Na koti likelemba likelembe baluki. Nazo ko futa likelemba te. Mama likelemba kimi. Bébé yango ka ke non. Soke simbite na nore ko simba na sid. Yonde ko kwesa ko ndimate. Kangama na zombe pe na mabondeli. Na suka ya tinel wana suka ba problème. Okomona porte de sortie. Libota na nyoka eza partout na monde. Baza partout. Motokeru, pardon. Pardon. Me mangai okewa. Ngana kota kana kati ya village na ye kutaka otala para na ngamela ngana sala te na village ba bandi baza mingi awa motokero ayebela lubina yenga kotala para na ngai mais village oyo na kota kango te likambo ngo nini bandeko village yango biso moto yebi ezala ba ya bandi ba kwandenge ba ya pake ba ya voleur ba maître katakata maître chakazulu bazala kati ya village oyo. Ndenge moi lobby chaque problème tous aura na vie et ya rappelle ba petit démon ngo mike donc ça on a problème ya maladie yeba et ya pena démon ya piaka démon ya gaspillage de l'argent démon ya rejet et na ba démon belé ya mike pour compliquer yo na tango maladie soko zangi musala et ya na ba démon ya piaka ba démon ya piaka ba démon ya kozanga kolia de kofuta ndaku. Donc on commence à problème ndenge à partir du problème moko. Le malheur ne vient pas seul. Batumusu baloba bongo. Et yaka yango mote yaka na ba petit démon nango bazo accompagner yango. Biti na bango eza na livre Jean chapitre 10 verset 10. Batangi Bible bofongo la Bible botanga. Yesu Masia abutalba que le voleur ne vient que pour voler, détruire paix. Wako yiba yo lipamboli, ako détruire lipamboli, suka na wako boma. Batebele to bata la filmo se ba boma bango mabala, ba boma ba détruire bango de mabala, ba yiba bango déjà ba santé, ba boma bango ba santé, o ba tikala kaka za ba photocopie. Prière sila yo ba yiba yo vie de prière se ba boma yo lo sambo na méditation bilo tanga kango sute. Souvenez-vous tango bongwanaka, toko chiko koba. Bongo zoe makolo boye comme poussière boye nini yango so la bienvenue mwana hey mama mutuke boko tsanga na kiti na ye makolo batu tuli ba boye ko tikanga moto boyi nini yango zo le kala village pour ni babi bo ba bandi ba viol mwana village za soute oyo tika o tango za mwana muke village beba bana village quand on yiba biso bano ka zomo na mike ba o ba garçon ba tele ba ko na basi ba ko kota makambo village kufa ba ko boma na ko liana awa mama odumudu ona zo yo ko soki odumudu oyoki odumudu nana bete bisona odumudu batu bazolo bakaka odumudu azoluka dikando azoluka dikando odumudu na mwana naye oyoki yango na musika osiko za makati awati omona yango yo moko abomina papa naye
abomi ba camarade na ye. Donc azo boma batu. Azo violer batu na minduki kaka bo kaka papa. Odumudu. Kombo na kuti komi problème surtout zolo ba ngomlo. Ndena lui yeboy. Zota 2 jours ozonga pa yuti. Ndeza ba yebi déjà que yé. Nzambe na ngai. Chineke wo. Ça fait déjà 2 ans pamba kaka 2 ans pamba kaka mo kamulio se me changer. Ezande ngo so nga mama na so ezande ningo tikilango zasu village muta ko tia confiance zasu tena mboko yo. Ba tudesho ba komba traître ba miyibi donc okoza na contact na muto beteli sola mbongo na yo ya vie na yo. Na on se prête te fondata 1 minute na ndako kudune na zomoni la zonga déjà kaka lelo kolala te kolala lisusu te mama tokota na ndako na fana ta de te ngazo ningo kendo zonga mama pour kubanga te et puis daina na yebi kinga na za déjà na za ti ba koyeba na ti na ba koyeba raison te yinga na to expliquer on na zonga de mbanga ba koyeba te ta ba koyeba sina zonga kinanga déjà. Maman, pardon, faut que tu aies tout cela. Oh, baroyeba na bangote, tant baroyeba c'est la bimaki. Ngaye, ozo bani, nzambe na ngai. Odumudu, iko sukilo mabena mboko. Odumudu, na mwana no. Okay, mwana nga naso senga yoko umela te zonga. Zwa shako si zonga mwana nanga po soko ba deku yoki kaka kyozawa bakoya ko lukayo okomi mwasi naye hewo bazoya bazwa kozwa mwana na yo ya mwasi hewo kima yona porta sima na lupango lukuna sima porta eza mwana moko bonde tobika même bana mikena bakomi na biso komi dangereux mwana mokena mopanga do akoma petit katakata ye mbanga bi mama bazwa kozwa mwana na yo mwasi akoma mwasi ya Odumudu wabi mwana na yo mwana nanga wa mwana yo mwana nanga azana ville mwana azana ville yo Mantez batu nanga bayebi singa ba moni ya na village awa zokota pardon bomo bilanga bona te kama mnoko mwana nazo kene libala ya malamu grand Odumudu atala posa na ye oyoki pole zoboma mwana na yo se azongi na vile kraka pibo mangate kama mnoko maître boluka lupango mba tina sima ndako ba maître bakofi na kati ya lupango bando kota tina sambeto tina ba nyos bo panza krakabu boyelanga ye boya maboko pamba te grand maître Odumudu aza na posa na ye boyeme partout mais nakobuma yo nini amonani te koto etali amonani te yo mwaso bomanga te so de kufike mwana za na village na beto lisasa butu oloba kutatali loba to kufa oyoki kanga bulo ko melo kote melo nabi kanga buloko oza signe ya vêtement nazozonga nazoya ba maître toke pardon piko mbokati soki na dekufike mwana na yo aza kati ya village awa hey ekomi ntango yako sopa makila ezoluka nani aza prêtre to pre ekomi ntango sopa makila
tozala ba ennemi tobengaka molimo ya Herode tangu Yesu abotamaki Herode adesidaki aboma bana mike nyonso ya balabala wana ya province yo azalaki na environnement ba province pe na ba village yaki pembeni pona mutu moko pona Yesu Masia. Même bana o babotamaki na balabala pa Yesu azalaki kokola bakufaki. Et balobaki de 2 ans na 0 âge. Donc bana une année bana 6 ya 6 mois bana ya une année demi bakufaki. Pour bayebaki te Yesu azalo lenge ya botami wa paza wapi. Wana za molimo ya Herode. Molimo ya Herode ezaka teke ezaka na bakonzi. Molimo ya Herode ezaka na presque partout aux alentours. Odomudo. Gloria. Fuko. Naegi masasi na lupango na kanisi bakoteli yo. We, bakotelinga. Bata onomudu ba yawa koluka mwana ngai. Gloria, ba koluka Gloria. Ma Gloria. Ba mutu moya bisimo ke mwana ngai ye. Ne bazui ete. Mete na bango odomudu ana posa mwana na ngai pa bala ye. Odomudu na basi bela lingi nini yango? Ako bala basi nyonso. Odomudu alingi mwana nga Victoria ako mwasi na ye. Nzamba permette yango te. Nzamba permette te ya solo. Nzamba permette te. Permette te. God forbid. Yeso. Odomudu Victoria mwana muke lobi wa. Na yina mubali wana yina papa wana na ebisio. Hey. Bamoni ye. Nzambe kumbisama. Soki na kimisa kete mangaba mona ye. Akimbe bibi na porta sima. Akimba moni ete. Hey, mwana biki. Hey, Nzambe merci o. Merci na Nzambe, Nzamba pambola ma. Hey. Tika na kele kozo place na o charger phone na ngai. Kubiso kureza te mikolo azo charger mwana nga pa prometaki azoya. Tika na benga ina yebisa yate o. Na kena mutashamada azo charger lenga phone. Kende mbako yebisa yate. Ya bongisane mo ba gerador mo shamada mo nini azana mo télé na eba nini mo biloka mikebe sala makawana bazo charger siko phone wana. Na yako za phone ngana pesa ko charger lenga. Okay. Sala noki. Ngaka seka makambo ezala na Angola to na Congo. Baterio estragado. Nzoka tina Nigeria, baterio estragado na ba gerador estragado babongisa kango. Allo mama. Nanga la bego kutuna sada na kata lupango. Hey mwana ngai. Suspend mbala mo voyage oye. Zonga payo uti mwana na ngai. Mama. Naza deja la porte ndako naza ndako na ngate Nzambe na ngai ubominga. Hey nazoya madame faut foutre na mbongo ya recharge na recharge madame. Allo mama. Tawa mère mususu oyo charger sikozo keno ebitika na sala lara na yaka ko busala. Na vous avez oublié au felete. Gerador estragado, bateria estragado. Keba na molimo ya Herode na ba kote tozali na mboka nyonso tozali na continent nyonso toza molimo ya Herode sila te Bible bi makambo esalama yango pezo salama lelo. Il n'y a rien de nouveau. Ezaka copie ya makambo se salama yango zo salama lelo. Il n'y a rien de nouveau. Molimo ya Herode ko za na kati église e ko za na pe na quartier ko za na environnement ko za parmi ba mneko to ba camarade. Elingini engola sani molimo ya Herode ba. Chike. Nzamba piniri lelo. Pas joyeux vie lelo. Chike. Omoni mutu moko te oyo yebisanga ko omoni mutu. Non. Pardon na senga yo. Naza sina mamuna monaki. Chike. Mamuni na lobi.
na yebisa mukolo kokosa ngoma yo mukolo kokosa ngeza journée ya funéraire na yo nana kosa te nana buka likambo alliance te na monaki Victoria na village o kama munoko garde silence oza criminel moko nan ha nani fou zoba oza peza bagage ya bafu lelo naye kotyana esika bobongisami criminel po bileli okosi ngai na nakosa yo te nakosi yo te grand maître nakosi yo te jour okokosa nga nayebisaka yo teke nakoboma yo siko okosi nga naluki jeune fille partout azomonana te tomoni ye te napesa telefone maunde ezoloba nanga zela mosusu azobenga biso awa oyo tobenga na mboka kuna ya Angola bufu bato bapesaka bainformation loba nini kibo nazosepela te boloba fo information bozopesa ngai okibo oza sile ma bolobi donc eza solo pire ok zwa pardon Emeka boss pesa ye munduki go to my cabin. Wait for me. I will treat your fuck up when I come. Go! Zonga na poste na yo. Zelanga na zoya. Let's go. Toke. Toke. Bazuli so information mosusu pa na babufu to ba collaborateur babenga bango. Molimo ya Herod. Ekenda ko ye collaborateur ayebisa Herod, même ba collaborateur na Bible baza, babufu na histoire ya Bible baza. Bakenda ko yebisa Herod, roi des Juifs abotami. Ah, tiens, ngana za roi, nini roi musoke de botama. Alebo bare batuana. Dengo laksani molimo ya Herod. Moto aza prêt ya koboma yo to ya kosala mabe mais aza prêt à sacrifier même santé na ye même vie na ye même bato bana pembeni pour atteindre yo donc aza prêt ya kosala n'importe quel eloko asala pour atteindre yo po asala ka mabe bana babenga molimo ya Herod fome kuta perdre ne temps na ye to air na ye to mbongo na ye pour asala mabe ndenge mona ke muta kei penza dépenser mbongo po bwa kilombaso molimo ya Herod posa na eka soko kutana mutu moko sola bena mutu mo posa na eka sali aboma yo na mutema mutu wana poza musika mutu wana po mutu wana pe aina yo samaradi ya mutu wana o ye aina sike yo pe akoina yo pe aekarte yo poza kamaradi ya mutu ye ainaka molimo ya Herod soki pe aye akuti ozana ye azaka pa kotiela yo na ye poison de yo na camarade no bokufaka ensemble tali nango yete l'essentiel abomika mutu ya lingaka boma yo de reste ovituki na yo kaka ovituka bama na problème te ne bandoki basalaka molimo Herod wana kati ya mutuka baprovoke accident orieka mutu o balandeli na kati accident akufa mais omona na chauffeur akufi na ba client musu bakufi me bayela ika mutu moko na accident wana molimo ya Herod même na kati église molimo ya Herod ekota akobomo na groupe abomi batu nyonso na groupe po kaka atteindre kaka yo bayina kaka yo hey dis-moi mama no ya solo zawa hey bominga
mwana na ngai mwana fano benga o mama wao zo bana benga ki deja kina zo yati ko tsaka na ndako na pema hey usani nyango na hero chimwe na minito zo zonga vi pona ni wapi na ville village za subiente ba collaborateur ba comme partout ba comme ko bon ba ko violer ba ko bala ba na makasi mama mamno zolo ba makambo se banda kala eza mambo sikana za kanenge Dubai societe he omeka na ya na odomudu na batu na mtu bazokanga batu bazosala batu mabe bazo terroriser batu nyoso na kati ya village ezo kipete soza siente te bongo odomudu ango zo beti na kama sola za nani yango kala minte batu ne pe bango bakoti na porte pour la portail femme why mwana yo I would not like to waste my time here. nani lekisa tangu te why mwana yo Listen, yoka your daughter has every good thing that a great man needs from a woman. mwana naza na makambo malamu oyo odumudu azoluka na basi ayaki alobi se na tongo lelo abimaka kei ozokosanga mwasi nalinga bato akokosa te ezomona na lilongi ndoko ozokosa we mwana yo nalobi mwana nga ayaki lobi elelo tongo akei nde nakokosa yo dona yango mutu so akosinga so na moni bango nakobeta bango na lolenge nakobare bango tokei femme nani kolo bashakosi wana na moni wana oh bashakosi kolo bashakosi wana ya nani pardon na sengi bino soko bisinga kolo bashakosi wana te nakotya milio ya masasi na mutu na yo hey nalina bomo hey ngai yo bomo mama te ngai yo pardon bomo mama na ngati boso ngai bomo mama na ngati hey wo sibo yo na lego sangai okosinga pona nini molimo wa Herod poka atende loko zana ngo besoin fa boma même batu bana pembeni grand odomudu alingi ya na palais eza honneur kozala mwasi ya grand odomudu alo telema eyinda kamabe non bokozwa ete nakondima te grand odomudu azwa ye po aza mwasi na nga basi baze bele ba libre o aza fiancé na ngai jamais nini oyi maka mozoloba salo ozobela bweni oyebi gravité ya likambo ya péché okomete na minitio emeka zwa mwasi wana bras de fer des fois te azwika bras de fer mwana mwana azosimba kisi na kingo do aza mutu ametre ba bras de fer donc alisi nini okoli mutu aba makubungu olekinga na makubungu tala longa pembe na kobare yo oyo aza fiancé na nga nazoprepare na bala mutu akendaka bitumba na munduku ayebi koutilize te akokufa pesanga eloko wana otya na kingo makubungu elongwe mwana mobali ye alatango na kingo alo sala elongwe ezela molimo wa Herod pardon bomaka te yoka
espace na ezali vide kuna na pale zo sengo ke remplir ok mema etoke molimo ya Herode po azwa Yesu esengela ki aboma bato nyonso ba pembeni etali ete soko za ndeko toza leki na ye toza yaya toza nani oyeba te bakota na banganga kiso bakoya basima ba grand makubungu bebe soko découvrir sekele na yango ni banganga balbaka o découvrir sekele ba découvrir sekele na yo soit akufa ube yo okufa molimo ya Herode atoza nani ozaka pembeni na ye soko découvrir sekele na ye akoki meme koboma ye mpo agarde eloko aza nango besoin yango monaka soko omoni camarade moko soko bovivaka ne ensemble eke na ntango baproblème asangisaka yo na bakamaradi mosusu aza na problème na camarade moko mais asangisi na yo soki azaka na molimo deja ya Herode fo banda kokorige yango deja ayebaka asalaka mabe yo tosolana te tosalaka biso misato ensemble non yo betelaka masolo atinga na betelaka masolo aka te asangisi yo donc akomi kosala ndeni yakomozwa yo victime ya oyo nazomona bandeko oyo nini nazomona mwana ya odomudu ensemble na bikando iwe bikando oza eloko te naluka bino nini wana bikando nini wana fasi nokomoneni bikando outi Malaisie outi Chine hey baseka te nzambe basiliki bakomela minduki bakomela minduki na biso likando oyebaki aza so likando te akomi mwana vipere anakonda yokanga malamu na bete mokiyo histoire na yo pour que le salaire du péché c'est la mort. Emekanaya tala mutu ayeko telemilo tala mutu ayeko luka liwa wa ngaye yo ngai wakompesa kama instruction na Dikando. Donc on rejoint votre église là, vous savez église là, bino voir repérer l'église là biso, n'est-ce pas? Emekanaya chapitre 1 na livre nangai 1 plus 1 na yoki mwanza bokoloba Omekanaya nabi papa ali omene kana mwana na ngai 1 plus 1 égale combien papa abila kende boma papa ya dikando boma do pe otikala yo moko na koboma yo dikando. I'm going to make you groan in pain. Okufa na pasi na torture na noko fina viwa nezobima na nzoto na yo na pasi na ba master na yo All of you. na yo na bile nyonso bandoto continue ko rêver bandoto minene. Est-ce que kokokisama ekokisama te rêveur faiseur de songe yo kaka malamu yo omekanaya zonga epai ya mutu papa na yo odumudu bino nyonso bokanga bisaka botika yebisa odumudu alibere basi nyonso bana kati kuna po bolibere place oyo bimbale botika communauté oyo kake betela yo kaka monoko yo na yo pe papa non yo kake frappe yo oui soko yebi nini eza bien mpona yo ta d'ailleurs yo nani okende kosite papa nanga le grand odumudu omoni miso emoni yo lelo lobi komona yo sute okodaye oyoki ngai orientateur de soit domino yo kodomine nga te ngai nazo domine ngai na okonza awa deux personnes te ezanga na mutu moko akonzaka eza ngai mwana grand edomudu tala zonga pa euti soko
le grand Odomudu na trône na ye bandeko enta bazoyela yesu mutu mosusu bandeko na systeme eyinda kimambango yo kimambango bouge bakezwa mama ya dikando na leki ya dikando bofukama kosimbanga te yo ozali boma te kanga buloko beloko te wapi mwana yo nayebi te soki aza wapi avoyage nakotuna susu wapi mwana na yo toyebi te soki ake wapi ok onido grand Odomudu longola bango jusqu'à ce que bakoloba telema. The lizard that fed up from a high mountain and not eat head does not mean that all is well. Lokola boza teki boza pe fimbu ya bakanja tiki no bokoloba allez bougez iboma na bino bokoloba kaka tina suka grand maître Odomudu. What did they have to say? All of the things I don't know if they think again, I think. Ni les autres cas, tu looké partout dans le monde, on a pendant que ça village. Et n'engue ni dans le monde on a été. Côté au grand maître, je fais mes instructions à mes disciples. Côté au musu bande, on a zomo na bana mbanda na minduki. N'engue na zomo na musika bande kona isimbe la munduki ango. Et j'ai un inspecteur. Na sima na zomo na commissaire za dinique, commissaire za banti terror. Na ebite so les ali ba Jean-Père. Na ebite so les abanani bandeko banti terror ba fugileru ba koti samba ngo bandeko eza ko yinda na kati ya film l'état akoti makambo ngo balbi l'état za nzamba se donc ya kwa faka partout yende kolo mabele kolo mboka ayoki ke village wana somolei na somolei abi nofuna kota likambo ngo so eza likambo ba maître ngafuna kota na yeba. Non, dikando ko limwa te ako mon senso no to ba lembele dikando za ka ta village photo joie to bareye ngala ko tikala vivante na mona ka ye asa vivant moko fa kufa 1 + 1 = 1 police fazo yebela na ndinga ekenge na ndinga sala prudent aso na champ de bataille po akanga bango pe mbala moko na système ya pikidanga zala ekenge pikidanga ndeko nango za na kati ya musala kimbila ya dimension nyonso nazoloba ya bafaya basoda ya bantiterreur ya badimension nyonso mercenaire commando mbalo tokoluka lisusu soki omonana te tokoluka meme na village ya pembeni sifo tomoma boma dikando fa monana malembe to brutaliser banze to kanga bango vivant ndeko nanga linga oyeba nzambe pendant que sala musala kimbila po bino liweza kana ngo pembeni botambula nango na poche melingo oyeba nzambe ne Yesu asi alobaki kotangela moninga mabete oyo asali te soki asali soki asali pe te asali te aza innocent aza innocent te linga oyeba nzambe po bavino na se ya moi ezala prolonge molimo ya Herode alobi bokoluke na village nyonso soki amoni te tina bavillage voisine e bokoboma moto nyonso akotelemela biso na résistance yango nde esalama na ntango ya Herode na Yesu baboma bato na Bethlehem babima meme libanda ya Bethlehem bakeboma bato likolo ya naissance ya Yesu Masiya
contre-attaque ya bafugilero na batiterreur badiniki banini contre bayabandi bayebeli na batrichera banini. Première prise mbila pe azanga wana kwa kutuna mutakozonga simate mukumbusu azanga mukila système ba maître mbila azokende kala système avança mwana mobali pe alobi ngai pe naza awa na kosala nanu première prise te mbila moko wayenda deuxième wayemba mena aza antibal azwi masasi mezwi na antibal zala ekenge zala prudent antibal na eza kondima pe Yesu otie antibal mezala na kondima zala na Yesu mbila bazo continue koyebela na kati ya zamba deux fois te eza nde diable ati na yo bazoluka kaka boye na molimo sikoyo petit demo baluka kaka boye bokange na kwe wana esi awuti place na molie te azoteka te aza l'église azobondela te aza kolala te azobelisa mwana te akovoyage te akomata taxi akokende lufu te alinga mata taxi po abima akende anniversaire to créer ta désordre d'anniversaire batia ta mulangi te amela te tokuti quelque part azomela mais amela alangwa comme ça a perdre contrôle akoboka na ye asumuka te afinga abunda bazoluka kaka boye bandeko mais zala makasi zala prudent okweyisama te ndenge diable azoluka kweyisa yo bana mibali mage filmo to bandi kotala mo bande mage basala ba makubungu mais devant ba commando devant ba mbila ba sepeli basala la première prise do ba kima nano après ba ndesa la contre-attaque kwa kutuna bar poto jeza mabeawa bar poto maître kebako bar poto maître ozali sasite maître ozokima nini tozobeta mo masasi masasi ezokota bango te na ndenge nini yango ozokima yuza mbila tembe avança aluta continua a victoria est certa. Bien aimé kozonga nsima bate kokimi ozwi position mosu po avancer po victoire na biso kati ya mokili na bango bayebi nzambe eza certain ata bazala bamakubungu bandeko ata basimbama ndenge nini bakozoma kaka contre-attaque bandeko keba na contre-attaque ya bato yango ezaka danger ezaka fatal soki okebi te kokufa azopepa masasi ndeni bapepaka ngongi bandeko keba na kobunda na moto asimbama quelque part keba kozala na ennemi na moto asimba kisi deux fois te soki osimbama na mpa nzambe te kokende oluka no bitumba na bato ya lolengo oyo te mbila mpenza santi ke non tokutani mpenza na bar poto mbila mage azaka na terrain mpona ndeko ya leader avança bar poto mbila mpenza face à face mpenza azotobola ye libumu me mbila tali munduka bi non makambo esalama nano te me ezosalama bar poto mbila kutu se bazwi na système axe mutu abomboka aza na nsima na yo na subul wayenda poto pe bar poto yebela yo leader na bango capitaine ya ekipa ye piju Johnny Yuma système Texas ekokota te nini yango ngosala bandeko nazoloba keba na kobunda na muta makubungu so aza muta molimo luka epe na molimo so aza muta simba yo pe simba nzambe lisasi esiliye omoni mbila oyo aza na ye ayebi ke na makambo oyo ya mokili esengaka mpe keke paro simbama na nzambe to simbama na molimo na courage to simba kisi lokola mbila oyo me na courage oyo banzambe me mbila ke ordinairement te bandeko lisasa mokongo akambo ko ndenge azwe na mokongo me tokotala suka na yo bandeko ozobundisa muta molimo kebako contre-attaque mbila yebeli mpona nini mbila betaka mpe azobombama mpo eza bongo masasi esili
contre-attaque. Ça c'est la première prise. Mbila Kimi, Obigi. Mbila sali première prise pa Kimi. Mais qu'est-ce que position kozonga lisusu? Kokimate. Kende na mutuka, kende kosenga renfort. Tinda baya bantitero baya, benga bantitero baya, ba commando baya. Po eza koyinda. Bel me keba ko de kokota na bitumba o eza oyebite. Batebeli basangaja na kokota ba problème ba yangani. Molimo Herode zwa bango. Po ozala muto bango bazoluka, lo fo ba frapper pe na yo. Système ya kuanima eloko ite metra baluki sikoyo eko suki lonene soki ngana koyebela eko suki la mwana mbali ndenge nini bandeko yo betika lisasi na mukongo olobeta na liboso beta na mukongo wayenda ngana obeta mutu masasi mutu wana masasi zozwa ete ata so nazaka pasteur funa lingana yeba siko nzamba lingi nini po ba prier Yesu na sali me demo azokende te fo yebela retraite femme yebisaka pa mwana azana yebina pa mwana ngazate so maboma na yo boma kwa na yebina ngalo te bado zo yebisa zo to yebita kimi aza mwana mobala kimi ongiri ngo pananga so boma kwako nini ngo kill me boma kwako yonda ndio kesanga liwa pala nga ngau tunapesa ka liwa mtu na permeta muta vive na muta kufa ozali bomba ewo zoba mama abi kill me buma kwako ta même maman est sous la prison toke Mama souhaitait kufa mais kufe boy na okoya. Buma kwako. Boya. Wa mwasi kitoko oyebi hebo. Obongi pona mokonzi Abongi mokonzi pona na mokonzi na ndenge ni. Amwana muke. Bouger bango bakende. Grand maître asala inde cha yebeli me asimbi ba brique bo quelque part bakutani ba maître na bitumba ba maître kaka par erreur freeze tombo na maboko ozamo kangami others garder silence soko fingi po lobili kamumoko ego juge na justice ekpeko kangisa yo ozalo nzafu omote na chena mutambo omimemi omikotisi na mutambo nga omekana yana mwana odomudu grand maître na mboko yuki okanga emekana obowi batu na nga olandi biso odéranger réunion na nga lelo kokufa komanda po komi police posaka police ekorana na kubopo bar poto komanda pa simbama bar poto match nil mwa bakisi na mikemike soko tozwango na funda soko tozwango na kakwako soko wapi na kolakisa yo ngabe na kolakisa yo na banda makambo okala grand maître akotima kubungu grand maître akotima kubungu ekosuka ndenge nini bapoto wanzaki prise na ye ya suka bandeko nayebi te ozokompane makambo ezosalama te obe ndenge nini omoni ke oshuwe alors lelo nazoboma yo oza apprenti papa sali la première prise nazoboma yo sikoyo babomi capitaine to commandant tanga mo yisa se quantité sali la première prise pendant que zokota ba makubungu na munduki le faloki asini yeko
Nieko. Asili Nieko. Sokosa mwana mbali ba makubungu. Asili Letwa Nieko. Mwana mobali bazo remplir ba makubungu deux fois te. Eyinda kamabe ezawani a remplir ba makubungu. Telema be fukama. That is the sound of bravery and not the sound of pain. Bakake wana yoke ezali bakake ya victoire. Deux fois te akomuta bakake yako bwa kilo kake na moi kaka bozanga mbula. Now take this. Zwawe. Apply its contents on the chest of your men. Tia yango na tolo ya batu na yo. Not to beat any woman. Yebisa bango. Bako kozala na mwasi te, bako kolinga mwasi pe kozala mwasi na mobali na basi. Tiki no bitumba oyo kosila. Tala instruction. Go. Kende yango na zoloba oza mosana nzambe oza sera Kristo oza soki nani omoni bitumba ekomi makasi yo muto yeba nzambe banda soki mbula nini nzambe aitilizaka yo nzambe asalelaka me ose retrouve na problème oyo okomela yo bemesala retraite zonga nsima omona nzambe apesa ba instruction cette fois-ci landela problème oyo na lolenge tel nzambe aza mega système yo kaka nzambe na système moko kaka osombi oteki nzoka cette fois-ci nzambe alingi te osomba nzambe alingi pe te oteka me nzambe abizwa repo to nzambe alingi cette fois-ci oteka ngo lisu na gauche te kende koteka ngo kote mosusu cette fois-ci yo te mutu okende koteka pesa mutu atekela yo po nzambe asalaka bandenge ebele mega système ozawa na sante ochange na minute nini yango hey. So why are you here? Ozongi lisu nini? Et puis pourquoi changer apparence? Na yé pour la refendre la okima soute ko sauver peuple na ngai. Okay. I can see how ready you are now, eh? Na zomona déjà ça déjà ndenge komi. Mais yango ndo changer apparence tiko simbanga. Ko simba te ko tacher. Did they cannot know? It's no more. A lot of things have changed about me. Dikando yebaki aza sute oyo yebaki mamobele changer. Okay. Now that you are back, have you heard from your mother? Zongi. Oyoki histoire mama na yo. I was going to ask you that. Chike ngane na ngana tu na yo. To the house. Nakenda ndaku. Na moni mama te na moni petit sœur te. Na ngina tu na yo. You know their whereabouts? Oyipa baza. Master Odumodu azako luka yo aketi na ndaku no loka amonaki yo te azwi mama na yo na ndeko na mwasi e ajure akogarde bango na ndaku ti yo komonana Odumodu na yango Odumodu agarde mama nanga na petit sœur nanga na ndaku na ye bana na kenda yes and I haven't even set my eyes on them since it namoni bango te banda tango wana namoni bango te dongo na nzela dikando ozongi lisusu dikando kokota village te dikando mwana anaconda mwana piton na yeso bino dikando azali penza ya solo mwana vipere bien yoka lokola na film machine na Rambo contre-attaque na bagarde ya Odumodu kosuka ndenge nini face à face na bagarde ya Odumodu petit na bukofe na sima dikando libere mama na ngai libere papa mama na ngai lekina kota na katuna kelibere wango luka patu baza Odumodu na ye dikando bandeko mwana serpent mwana piton mwana ya anaconda to anaconda une fois anaconda toujours anaconda obotama anaconda otikala anaconda bien nyoka na maboko bandeko kosuka ndenge nini
munduki kaka maboko na système aluka continua. La guerre sera longue et populaire. Et le ban nango yemoko yemei Mobutu Sese Seko. Hey, Bikando, ni nango simina loboko. Mama na sa sote baki. Toyena na ego sauver bima. Mama kamwe Bikando. Anaconda na kingo bandeko. Munduki na maboko. Bikando a changé apparence. Akangi suki. Mandefu ekangami ye. Kebako yango na tuna ke. Yo koma mo Kristo ndeni na apparence ezalaka lokola mutu moko aza mondain. Po chaque eloko tokotaka na vie échangeaka apparence na langage na biso tokoba Bikando nini yango oyo nini yango Bikando ozosala nini yango na nyoka na kingo. Mama na expliquer yo après. Mama village eza so bien te mpo na bino bobima village nde bozokende bonga na tika na village na combattre Bikando. Masa memai na ndako tokutana na ndako. Bikando nini yango Bikando mwana kini mwana matete mwana njili Kebako Odumudu abimi na retard kuta na chambre akuti ba garde de corps ba lever donc ba eko lever déjà mwasi na jeune fille. Bras droit na ebande kwa bimabo déjà retard na bitumba ba maître ezalaka rare mutesala ke maître a pola. Donc moi un peu de sommeil un peu de sommeil la pauvreté te surprendra. Donc bozawana mutakoti na ndako na ngai azu deux prisonniers. Pardon gamete Odumudu. Pardon. Azala nguya makasi. Tozo bete masasi na ndenge nyonso masasi ezokota ete antibal. Ah. OK. Donc na banguya nyonso na pesa bino na bakimisisa na bino. Donc bozozo courage koloba ke yaza grand maître aza makasi koleka yo. Na nguya nyonso na pesa yo okufite siko pwani poza makasi mais siko okufite pwani pwani libere bango pwani tiki mama kende isekina nyoka ebandeli ye kosuwa ye osakani na nyoka akosuwa eyindaka mabe lembele moko na peso bamakubungu ozoko défendre te. Grand maître Odumudu nyama netumba mokumbu swazanga mokila azonga kasima te soka décider ana kata molimo ya Herode talo zo ba molimo ya Herode zala batebele peut-être bazo comprendre ngate nazolo bilaka batu o bazalaka alingi azala likamo bosongolo to mabe moko boye akotouche mutu nyonso ya pembeni pe aza prêt à payer prix nyonso kosenga ni même s'il faut akata ndambo ya vie na ye to mosapi na ye po atteindre kaka bit akapaba kosala yango molimo ya Herode. You are the pillar behind me. Bikando okomi pilier makasi na nga na sima na nga. I am thankful to God. Nakumisi Nzambe parce que nazana na batu oyo basede te bazaka no fidèle epai na nga. Alors I want to appeal to you. Nalingi naloba boy. Une fois encore. I want to say that if you know whatsoever you can do, lolenge nyonso yebi okoki kosala po odomine bato oyo ostope bato oyo. Pardon mon fils, sala yango, do it. Sala yango. For right now, parce que na moment of a pit. Tokomi na suka ya libulu to toza na kati ya libulu are actually living in us. Yes, tozobanga na kobanga motema yango tozami na kobanga. These hoodlums have become the determinants of our lives.
bakomi déterminer koboma mutu nyonso. Then do not agree. That is really Sala. what they are. Oyo eza capable ya kosala. We cannot Dikando. fold our hands and watch them continue to Toki kokonti kokanga maboko te kotala bango baterrorize peuple. for no good reason. Na raison eza nango te. Mon fils, pardon. Whatsoever. Pas importe oyo kosala, soki oyebi lolenge moki kosala po ostope bato wana. Please do it. Pardon, sala yango. I am here today giving you all my support. Nga nazo soutenir yo, napesi yo droit. Otherwise. Sala nyonso kosala. Thank you very much. Merci. Bikando. Whatever you may need to take Na nyonso ozalango besoin, yaka pai na biso tokopesa yo. Your Highness, Mokonzi. if I need anything, Sona ozala na besoin loko. Nakoyebisa now bino. I would like to take my leave. Pour le moment, nazongi pai na uti. Kende na kimia. Moto azala posa atteindre yo, me apanzi nanu libota na yo po azwa yo. Akomo kosela bato makambo na pembeni pembeni. Biti na eza bato